Bonsoir bana nzambe, bonsoir peuple de Dieu. Ezanga lisusu mwana musala tata nzambe na kombo ya mama Elaja Nathalie. Mbote malamu, pokwa malamu place bozwami, butu malamu place bozwami, tongo malamu place bozwami. Na eko sala video moko ya rapide penza pona kopesa message ekoma epai ya ndeko mobali na kombo ya Kakol. Donc pe koma pe na ndeko mobali na kombo ya Kakol. Eza message moko très urgent. Bandeko nyonso to bokomisa message oyo bayebi ndeko mobali na kombo ya Kakol. Nzambe apesinga message na butu na lelo. Donc ange ya nzambe aye kopesa nga message pona ndeko mobali oyo na bondela nzambe. Merci nzambe na Israël papa na commission papa pona ba révélation. Kembolo ko masange rezonge pana Seigneur. Natiki moko na moko bakolanda message na maboko no Seigneur. Pe message o ekoma na place mutu nango azali mokula message azali Seigneur. Nzambe ningo lakisa nga ndeko pesinga message na loko pese ekomela ye po etasala oyo lobi na nga na yebisa asala na kombo na Yesu Masiya nzambe tikete molio mosanto batelo bomba e place azwami na kombo leki ba kombo nyonso. Merci Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Bonsoir bana nzambe ezalinga lisusu mama Elaja nazo sala video moko ya rapide ezali message moko ya emergency nazo yango lelo na butu ange ya nzambe message yango ezali boye bolimbisa ngai ange ya nzambe aye koyebisa ngai boye nalalaki te natia kaka mutu na kati na mbetu pona lala ezalaki butu ya le 8 kokende kota na butu ya le 9 parce que ezalaki nazwi message oyo na ba 3h et quelques message na yebi mutu oyo personnellement te na yo kaka kombo na epe elongi na tikala koyeba mote mais na yo komona elongi ne à travers ne na yo kokota na YouTube pona koluka elongi ya mwana mobali oyo pote na mona soki azali nani po ndenge molimo lakisaki ngai na tika na yebi kaka kombo na yo ka kombo na le azalaki mona le nazalaki mwa bolenge na banda koyoka kombo wana mais na yo koyeba elongi ya mutu kaka lelo à partir ya message oyo nzambe apesi ngai toke na message wa bande ko bana nzambe bokomisa message oyo ezali malamu po ete sunga ndeko mobali message yango ezali po na Kakol mutu o babengi na kombo ya Kakol na lali na butu ange nzambe azali kolakisa ngai mamoni mwana moko mobali aza boye avandi boye likolo na kiti avandaki na biloko moko liboso na esiko ange nzambe alobi na ngai boye. Donc ange biso to telemi nga na telemi awa ange telemi pembe na siko tozo tala ye kuna ye azomona biso te me biso tozomona mwana mobali o na kombo ya Kakol ange alobi na ngai boye MCD Kakol alingi akufa MCD Kakol alingi akufa. Bon sikoyo l'air ange apesinga message oyo na lamuki etungisinga mesiko na banduko to nazo kufa pona nini siko ngonga na ende aliwa ekoki alingi akufa azotika mokili oyo eloko basengi ye asala kino akota na ba prière asenga sala repentance abonde la pote mokolo na ya kokende akende malamu akende kota na bokonzi ya tata nzambe bana nzambe bokomisa message oyo epai ya Kakol na yebite MCD elakisi nini ange alobi na ngai MCD Kakol azali kokufa mais scolaire azoloba na nga wana nazali komona pe donc atele avandaki bonde na vai na kiti na babiloko liboso na ye na yebite wana elakisi nini si wana ezali si na yebite elakisi nini di wana elakisi nini d elakisi nini do balo ange alobi na ngai MCD ba yango ezali M majuscule C majuscule na D majuscule na yebite wana elakisi nini C wana na yebite elakisi nini D wana na yebite elakisi nini bandeko o bakoyeba likambo oyo signification ya M majuscule o ange alobi na ngai MCD Kakol alingi kokufa. Donc azali musicien moko congolais le na lamuki na botwana kaka na bandi ko sala ba research na kati na YouTube na ye komona keno azali musicien moko congolais bosunga bopesa ye message oyo bokoyoka kala mingi te mwana mobali oyo akotika mokili mais message oyo komela ye po tasala repentance alukelongi na nzamba ta pendant une semaine abongisa
na nzambe place abongisi na nzambe te ayeba koluka elongi na nzambe soki ayebaki yesu te ayeba koluka elongi na nzambe ye moko akota bapriere akende koluka motu te abondela mpo na ye boyebisa ye moko akota bapriere message oyo bokomisa yango ata na famille na ye na bakamarade na bino bato boyebi mwana mobali oyo na nkombo ya Kakol bokomisa message epai ya Kakol alingi kotika mokili kala mingi te boyoka Kakol akufi akei me avant kufa nzambe azali kosenga na Kakol asala repentance po te akende kuta na tata nzambe soki akosala repentance te ekozala mawa mingi lere nalekaka mpona koya kopesa basango mpona liwake moto ntela alingi kokufa eza teke moto wana aza soki mabe koleka biso te nzambe nde alingaka moto wana ayeba kosala repentance po te akende kokuta na ye mais soki asali repentance te ezali mabe mingi ezali teke moto wana aleki bato nyonso mabe na kati ya mokili te nzambe alingaka lero apesaka biso kombo ke ntela azali kokufa ntela azali kokende alingaka nde moto wana asala repentance bandeko bana nzambe ba ono tu bolandaka mama Elijah kote boyebi mwana mobali oyo ya musicien na kombo ya Kakol boyebi sa sala repentance pe pona maloba na nzambe kene okokisama bino moko bokomona mwana mobali oyo kala mingi te akotika mokili oyo kala mingi te azali kokende kozonga na mokili na bawei boyebi sa ye abongama na bato nyonso soki asalaki bato mabe asenga bato na bolimbisi soki pa aza na bana na mwasi aprepare bana na ye aprepare mwasi na ye asala batestament na ye po te nzela na ye ezala malamu oyo ezalaki bolamu ndata nzambe apesi ngai le 9 février 2023 na butu ya le 9 février 2023 vers 3h du matin message pona ndeko ya mobali na kombo ya Kakol oyo natikala koyeba te pe natikala komona te me na molimo balakisi ngai pe na ye koluka ye na YouTube namoni keno azali musicien congolais azali musicien moko congolais bopesa ye message o bandeko pardon na c'est parce que ezali emergency donc nzambe atie na nga na kati na motema makasi po ete nalala te nalalisa même pas message oyo napesa yango bana na nzambe napesa yango ekoma epai ya Kakol boluka Kakol bokomisa video oyo pardon na kombo na Yesu Masia moto nyonso kotala video oyo moto liboso bopartage yango boluka moto ayebi Kakol bokomisa Kakol message oyo Kakol alingi kotika mokili kala mingi te nzambe azali kozwa molimo na Kakol avant nzambe azwa molimo na Kakol fois sala repentance asenga bolimbisi soki asalaki bato mabe na mokili aluka moto moko na moko asenga bolimbisi po ete nzela na ye ezala kofungwama pe ayamba Yesu asala repentance oyo ezalaki bolamu na tata nzambe na sengo na kombo na tata pe na mwana pe molimo santi ke te message oyo bana nzambe bokomisa yango epa ndeko mobali Kakol po ete akende kuta na tata na bomo soki bokomisa yango te ekozala pasi mingi ngai nasali deja ngai pa bino pe botravaille totravaillaka toujours en connexion totravaillaka biso nyonso bana nzambe bokomisa message oyo epai ya ndeko ya mobali na kombo ya Kakol merci bana nzambe pokwa malamu butu malamu ezalaki penza emergency donc nakokoya kolala te nasala message oyo na ngai nazala penza mal à l'aise mulio mosantu alinga kopesa nga kimia te yango na kopartage message oyo mbangu bopartage yango boluka ndeko Kakol be famille na be bacamarade na ye bokomisela Kakol asala repentance aluka nzambe pendant une semaine po ete nzela na ezala polele donc akokende bongo ezali pe lele pe nazwi message kaka ya Kakol balakisi nga susu message mibale mpona bana mibale bapapa bazali na bana botika kozala na bakanda bapapa botika kozala na bakanda botika kozala bakanda bapapa mingi bakozala na bakanda ces derniers temps kanda wana ekomema bino na liwa donc boevite kanda oyo ezali révélation bapesi ngango na même moment lere nazwi message ya Kakol soki ozali na kanda tata kozwa muto balakisi nga bapapa mibale bakozala baza na bakanda lere azali kosilika bikeno asilika bimi libanda zwi mwana tie na voiture ademare kende nde kodemare bazokende kodemare mutuka bazokende nde kosala accident bakufa donc oyo azali na papa na ndako omoni keno papa asiliki bia alinga zwa mwana batia na voiture baki otambwa na mwana pekisa po kozala nzela na ye liwa donc bo éviter kanda eza malamu te kanda ezali ya nzambe te donc nzambe kaka ye moko mutu asilikaka biso tokosilika na kanda moko te keno eyela biso makambe kanda nio toyaka toyeba kozwa solution na baproblème nio tozalaka nango oyo ezalaki bolamu na tata nzambe bokabola yango bokontinue toujours kosala misala oyo bino bali kosala kopartage bavideo nzambe nga nasambelaka nzambe nga naza mwana mosala na ye amona bino nde bopartage bavideo amona bino nde bozali kopartage message oyo bali kotravaille ensemble na ngai ndeko na bino mwana na bino leki na bino mama na bino yaya na bino tikete nzambe na Israel nzambe na mavula nyonso nzambe moke na likolo na se abatela moko na biso merci
pokwa malamu ndeko kakol nzambe alingi azwa yo kende kuta na ye kozana kobanga te ezala kutu na esengo ndeko kakol pote mingi bayebaka te bakufa kaka bongo me yo nzambe alerte yo nzambe ayebi soki no alingi azwa azali kokende na mokili donc kobanga eloko moko te kota na mabondeli ya une semaine sala repentance senga bolimbisi na bato sala mabe kata ba longola ba biloko no to ezali ya nzambe te na kati na yo pe na kata ndako na yo donc vanda malamu na mwasi na yo na bana pesa ba consigne surtout na absence na yo ne bakosala sala testament na yo kobanga liwa te ndeko kakol nzambe alingi yo mingi ba misusu bali kokufa bongo ke nzambe aloba na bango mais yo ba prévenir yo ke non kala mingi tolingi kotika mokili liwa ezali nzela na biso no te ndeko kakol donc kimia na nzambe bolingo na nzambe ebatela yo donc babundaka na molimo na nzambe te ezali liwa ya mabe to kokufa mais tata nzambe moko asepeli alongolo na sena moya alongolo na mokili ndeko kakol donc kimia na nzambe ezala pa na yo. Merci Seigneur notre Dieu. Bye, bye bye. Beaucoup de messages au bas dans bye bye.